Kasi kolo Yesu biso tokomisi ye enemi na biso. Malgré tozoko loba na kombo na ye ke Yesu. Kasi tozoko mema kombo na ye na Yesu wana na nzela mususu. Bamisusu ete po bazwa musolo. Bamisusu ete bozwa boye. Eza ndengo te za ndengo na te. Oye bazali kolana na solo baza muke. Kwa jeba kokakobika. Ya lobi ete bolingo tata Nzambe apesaki biso kolakisa ete atindi mwana na ye tokomisi ye enemi. Nzembo elobi na Kikongo zola kwa Nzambe ikitatu yenza. Nzembo bona boyebi yango baba de la ville. Okuta yango te. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na yebike ndeko nanga noko akolandanga. Kubama, kubama, kubame kundi, kubama, kubama mukiko Kristo wa ezola kwanza mbikita tuyenza pakundi ngakenu yindulanga kwe kundi kubama kubama kubame kundi kubama kubama mukike Kristo wa kundi kubama kubama kubame kundi kubama kubama twakiko Kristo wa. Yung tata Nzambe ndengatindi mwana na ye dok awa toyini tata Nzambe. Tata Nzambe alobi malgré boyini ngai kasi mwana na ngai yeyo azali koya. Tobonga mapote to yamba ye yende akolimbisa biso na masumu na biso yepe akosala liaison na tata Nzambe. Eza boyete. Eza bongo papa. Eza na ba couple nango eza koloba ete nkolo tata Nzambe pe malgré toza kobundisa ye kasi tango tindi kolo Yesu totosi te. Yango kolo Yesu alobi ete nakozonga epai ya tata po ete nakende kosenga musungi oyo akozala na bino seko na seko. Yango papa dengene alobi ete pouvoir oyo eza na Yerusalemi ezali éternel ekokende esika mususu te. Kasi bososola eke tata Simoki Mbangu yende muda yeli bino. Et papa Simoki Mbangu quelque part aza konyonga ndenge nini ye wana yeli biso kasi toza kososola ete tala makambo oyo tosali asite yango na nzembo na bakouple ezali tosenga wapi papa apesa biso bakouple wana. Papa de la ville vana na yo yoka pe bakouple yango lobi nini Fia ukili Nzambia. Basi nakomba tata mwana pe Molimo Santo basi bayembi premier couplet toke na deuxième. Kiki na ye tovoka Nzambiko benta matwaiza vavanza kundi kubama kubama kubame kundi kubama kubama mukika Kristo wa. Malgré tozo tiele lulendo kasi soki yete neto sana mukili nulle part même noko ba mama nulle part ingeta nkolo nulle part
nulle part. Kaka ndenge ozali wana, soki yo pete, kao. ngai te soki tata molimo santo soki papa somoki mbangu yangani te Ngai nde na sosoli yo ozali nkolo Yesu Kristo. Tango batata na biso bazalaki na yo bayebaki yo te. ngai Yo, mosala na ngai kaka kolamusa makambo songa nzila. papa ata bobombami ndenge nini oyo atikalaki koyebisa biso ke na kokende kosengela bino mosungi ezali moto mosusu te ezali nde papa yo lialunga na kombo na ye ezali yo ezali yo Ombato kita. papa à partir du moment ondima ke ozali mfumu wa mbanza nzoka nde mfumu wa mbanza ye nde moto azalaka mokonzi ya Yerusalemi banda kala Éternellement. donc wana na pa koboya te lokola bapata bango moko balobaki yango wana na koboya te ke mfuma mbanza kadi kolo yesu aza kaka moko papa lialungana papa tokodéclenche na biso discussion te soki tozongi na biblia kolo yesu alobi ngai nazali nzela mpe bomoi ntango tokomi epai ya tata andele mbenza ayebisi biso ngai nazali nsongi ya nzela donc mpila mosi kwani ye yesu kolo yesu papa lialungana bon troisième couple Troisième. Zikwakala tumwini mukindo mbeketo kizo watuvuidie mfumo wa kundi ba molimo mosatu boni oyo tomoni banda ebandeli baza boni ye kombola ye nani Papa Simoni Kimbangu Kiangani Nzambe kasi Molimo Santo. sikoyo biso buzoba na biso kaka ye aza kosakola aza kotinda biso aza koloba biso na buzoba na biso tozokomona kaka ye te eza boye te Tokabwani biteni mibale. kabwani Kolo, te tokabwani biteni mibale. Bayo bazosala bongo, bango moko bayebeli. Kasi biso ba mosusu. Ata oyinda osali na ndenge na yo okokoka biso te. Okokoka biso te. ngai nakokoka bino te nandimi nanga nakokoka bino te oyo olobi okokoka biso te Kolo ponda kokabola biso na bino. Muto akokoka te. mutu akokoka te nandimi Yo dali Yesu Masia. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali Nzambe Molimo Santo mokokisi ya bilaka. eyokani quatrième couple Quatrième. Yemba kakamba kamvwalandi wafula yo mafwa malumbu bitatu lobi oyo basekusaki mama Dina bayaki kosenga bolimisi awa elobi nini esika wana Yemba kakaba kamvwalandi wafula yo mafwa malumbu bitatu elingi koloba ete mvwala eza wapi awa na nkamba yango asekisaki mama Dina oyo akufaki pendant 3 jours 4e jour se abebaki kasi lokola mvwala eza na se ya makolo na ye alamusaki mama wana esikoyo mvwala yango eza na se ya makolo ya nani ye tokanisi pa ya papa saisai Kolo na kokoka te kosimba yango mbala moko na peli moto na kufi. Kaka ye moko tata Molimo Santo moto asimbi yango. ye ka muda simbi yango yango tolobaka ye kaka Kaka ye kaka génération de génération ye kaka encore oyo 4e génération mosusu ezate. Nani mosusu? Kaka ye kaka. Tata Molimo Santo, Papa Simoni Kimbangu Kiangani, oh yeah!
Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oh yeah! Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah, oh yeah, Tata Simon Kimbangu Kianga, Mwanga Vele, Wazol, Walembiso, Kaka yetu, yani kaka, yani kaka. Voilà, ezalité, ezalité. Ezali, Ezala batu mibale, jamais, mutu moko kaka. ingeta. Yesu Masiya kaka yo moko. Yende nzambe molimo santo. Oko kisi abila. Ezalaka bato mibale misato te. 6e couple, 5e. 5e. Babaka ye kuntula munankela kansimpeve unaye moyo wao. Donc tata molimo santo batie na kati ya cercueil bakangi bien kasi kolakisa eke molimo santo akokufaka te esalamaka te kufaki te oyo akala ye kaka obie bususu ye kaka. Sixième. Balwaka kunsanda babanzavo ompeve kima kya mpambo wao. Bakendeki na mbanza sanda papa simo kimbangu kyanga na kendeki wabi nebandila musala kendeki na mbanza sanda munana kiete a tata simo kimbangu kyanga ni mulimo wana ya 21 ya ngote kasi tala makambo nyonso ya asali na mdatinda kiyaba kende mbanza sanda ye moko kaka wana sekre na ya papa bangu nyonso misato eza boye te. 7e. Wasonga bisinsu ye masivi kansimpeve unaye moyo wao. Donc bisinsu elakseke sika nyonso lenge tapasi mokimbangu kyangani aza kosenga na bana Jacques bisika nyonso papa simo kimbangu atambolaki batonga pe nyonso wana bisika aza kokenda kosala makamusi ndenge papa mfumu alongo papa diangenda alobela yango ete moto oyo akoyaka na ntembe ye pe tata molimo santo akolakisaka eza boye te. Peut-être papa saisi akoya na ntembe okoya na ntembe Na tembe ekokoka te. ekokoka te Ntembe obangi na yo Ntembe liboso na Yawe. Liboso na tata molimo. oyo bayaka na ntembe bazali te bazali te. Bazande ba poussière pamba. Bazape bato te. Bazande bato te. oyo na 7e. Ngeta 8e. Ngankiluto kanesanga mwanda nzambi mbefilwa kafilwa kwa yeto wao. Pona nini tozali kotungisa papa simo kimbangu kyangani po batindaki ye pona ayo kobikisa biso dernier couple wana 8e. toza kotungisa ye te imbangismo oyo tozali kotungisa ye te toza kotungisa ye po akoloba boya kotinda boye tosali te. Donc elakisi eke totika kotungisa ye po bango moko batikaki ye bango moko nde batindaki ye eza boye te eza bongo tozo komituna makambo nyonso esi ezala kala me sana nini bazo kolobela yango te biso nde tondimaki na biso tobimisi te tobimisi te tembo yango wana wi couple mobimba ebele papa elebe na papa kabemba po bino mpe bapesaki bino likambo wana oya nzembo oyo
ya kopesa biso commentaire. Kimbangisme oye, Kamba oye, touti beko telembie oya bomoye eza pesa nzala te tozolia na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzembo ezali koloba na biso na ntina na bolingo oyo ezangi biso pe tozali kokota kino na terrain oyo ekokengela biso kokota te oyo ezali glissant na ntina na bolingo tokotanga chapitre 1 Corinthiens chapitre 13 biso tokotanga na ndako bana na verset 1 ti tokokoma na suka ngala otanga kaka verset 13 biso na ndako tokotanga 1 Corinthiens chapitre 13 tobandi na verset 1 toyeti na suka na yango azana 13 chapitre 13 verset ngana otanga verset 13 balobi na biso boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo bolingo kondima mpe elikia mpe bolingo ezali koumela yango misato nde oyo eleki kati na yango ezali bolingo na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo totangi mokanda oyo ntoma Paulo akomaki na bandeko ya Kolinto toyebi ke toza na mokili ezali régi to ezali kotambusama na mibeko ebele yango wana esengeli kososola koyeba mobeko oyo ezali central oyo ezali kobenda ba mibeko nyonso nzinga na ye po soki ososoli yango oyebi yango pe osaleli yango okokota boloko te na mokili mpe na likolo na nsima na kufa okozanga esika te okozala motungisi te na ntembe te toki tokei na Matthieu chapitre 22 na verset 36 ti na verset 40 bafarisien bayaki komeka Yesu batuni ete oteyi biso mingi osali koloba mingi me malamu opesa biso kaka mobeko eleki munene po soki tosimbi yango tosaleli yango tokobika nkolo Yesu alobi na bango bino boyebi te kino lelo mobeko eleki monene na kati na mibeko nyonso ezali kolinga linga nzambe na yo koleka biloko nyonso ya mibale kokani na yango linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka donc kolinga bolingo yango ezali fongola ya makambo nyonso awa na kati na mokili mpe na lola esika tokendeke ntoma Paulo aye kobakisa na Romains chapitre 13 na verset 8 ti na verset 10 alobi bolingo ezali fongola ya makambo nyonso ekangami na bolingo ozala malamu olia malamu otambola malamu ovanda malamu kati na yo na mokili na bandeko mpe na lola epai na nzambe bolingo nde ezali na se na yango na batata bamama mbala mingi tomitunaka est-ce que ne nkolo Yesu alobaki te nul n'est parfait ndenge alobaki mpo babengaki motei malamu mais papa Diangé alobi na biso ke awa na mokili toko atteindre perfection donc tokokoma bato malamu awa na mokili oyo ase po tokoma bato malamu na mokili awa na se esengeli otondisama na bolingo Colossiens chapitre 3 verset 14 soki otondisami na bolingo awa na se okokoma mutu malamu oko atteindre perfection oyibi eloko moninga te otongi moninga te oswani te obundi te ozomona ntango bakosambisa bato yo otoretrouve na kote ya bato malamu donc c'est dit kokoma malamu na mokili eza possible yango na nde nkolo eza kote ya biso yango bolingo yango tokolobongo kaka te bolingo emonisamaka na bikila donc c'est dit na baacte mosala baaction oyo oza kopose
yango ekolakisa te mutu oyo aza na bolingo mutu aza na bolingo te. Bolingo ezaka na maloba te, bolingo ezaka na ba acte pe na solo na vérité ndenge ozotambola na yango. 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 19. Faut lakisa ke bolingo elakisamaka emonisamaka ete mutu aza mutu na bolingo. Yango na pe soko kitika na 1 Jean chapitre 4 na verset 12, je crois peut-être na verset 14, verset 12 était na verset 16, 8 était na 12 azoloba ndenge nini yoko okolinga nzambe ozomona te masi moninga azali ozomona ozolinga ete moninga ye kotala yo ozana biloko ebele ozana makoki okoko salisa ye azana passe mais peut-être opesika libundi loko toto bandimi otiki akei. Non, wana za bolingo te c'est bolingo emonisama na oyo tozali kosala. Yango poto kangama na liloba te ba papa tango basali 3 5 mois awa ba ekoloba ba résumé Bible na makamisa to bolingo mibeko misala. Rabi bolingo yango ezali mutuya yango batiaki yango na liboso. To bandaka bolingo mibeko misala. Donc ba papa ba yebi que mpote to longa na kotosa mibeko poto longa na kosala mibeko na kosala misala eseri to tondisa mana bolingo. To kotungisa nzambe te to kosala mabe te. Parce que dans Matthieu, dans chapitre 7, verset 12, balobi, kosala moninga te oyo linga kabasala yote. Yango pe na Hébreu chapitre 12, verset 14, balobi, et c'est to lukaka kimia, toto zakana bolingo na mutu nyonso, yango kotinda biso na boyenge bene, yango tokomona nzambe. Soki tozali na bolingo te, tozali na boyenge bene te, tokomona nzambe te. Nkolo na telebi wana na nkoba tata mwana pe tata molibo son. Pesa baba pasteur Elebe. Merci Kolo. Na nkomona nzambe tata mwana tata molio monstanti futo yeba ke bolingo eza mobeko. Lingomba obiso ya tata kimbango tozali kotonga babele ya sika. Oyo ezali kosangisa mabota mansu ya mokili mobimba. Yango nje mobiso toyembaka na communion babele diampa. Donc, ce que nous kimbangiste particulièrement, kimbangiste, en général, nous sommes surtout batomoi, nous pouvons aller au long la biso na kat na bo, pe mokili mobimba. Mais to yeba que ce que kimbangiste, oyo ezali babele ya sika, oyo ezali kosagisa mabota mansu na kat na mokili, engebene liloba na nkolo Yesu. Tika ete bango nyonso bazala moto moko, lokola ngai na yo tozali moto moko. Libondeli ya suka ya nkolo Yesu. Nde alobaki nazo sambela kaka po na boye baza. Ti ba oyo nyonso to bakondi mati kuna. Donc oyo ezali babele ya sika, ezali kosangisa bato nyonso. Kosangisa bo moko, bo yokani. Yango wana nde pesaka kimia. Po na kati oyo ya Yerusaleme ya sika oyo nde sika kimia ya mokili mobimba koya. Na bolingo, na boyokani, na bomoko penza. Bolingo, soki moto azali na balobi na 2 Timothée chapitre 3 verset 1-3 ou bien na Matthieu chapitre 24 verset 12, etc. Ndekuna baza kolobani na tango na suka masumu ekoleka na bato mingi linikite masumu ekoleka pe bolingo na bato ekokiti sama bato bazali so na bolingo te. Pona tena na masumu. Donc soki moto azali na bolingo te, ezali elemo pona kolakisa te azali na kati na masumu na mbeba. Azali motomboki na nzambe. Yango na nzambe ndenge toyoki na nzembo eyebami awa pe ba couple 8 atinaki nkolo Yesu pona nini liwa ya soni pe ya pasi na ekolusu na tina na bolingo azongisa biso na bondeko na tata. Kaka na tina na masumu po lifuti na lisumu ezali nde liwa. Et ya mwana pe ya ye andimi yango asekui pe azali na kati na bomo. Donc bolingo ezali mobeko ya mwana na kati ya ba précepte na biso ya lingomba bati biso linga ndekono linga moto o yazali mongona ne linga ye kaka ba insister linga ye kaka ya mwana papa kimbango pe na mbanza nsanda alobaki na bandele bakosala nga mabe kasi tolinga bango kaka
Donc, bolingo pour un kimbangi, c'est un commandement. Où ils allaient babele yasik. Yangwana papa kimbangu, na 1921, luzatamula makanda manza. Temple kotongama, ezali kaka moko awa nankamba. C'est-à-dire, temple kotongama. Boko ya mama bota mansu ya mokili mobimba pona kokumisa nzambe et kokumisa nkolo Yesu. Et kokumisa yepe tata molio mosanto. Donc, yango wana esalami. Ezali mot d'ordre ya ye tata molio mosanto na boyokani na nkolo Yesu ete oyo nde Yerusalem na sika. Oyo nde temple ezali kotongama. Oyo nde tokoyama mabota mansu ya mokili mobimba. Yango wana na 1989 bango misatu tata mwana molio mosantu bakangisaki likambo yango na balobaki bolongola basapato et toye kokoma na 2026 papa molio mosantu akundoli lisusu likambo yango oyo ezali esika ya bole. Exode 3 verset 5 bolongola basapato baemballage bamauvais héritage mpo na nini tozala na bolingo bolingo. Et na 1956, bolingo ezalaki tellement makasi yango wana bilaka ekenaki mbangu. Et biso tokomi na 1926 mbula tuku sambo encore. Tango biso tokomi na 2026 yango wana nkolo Yesu abimisi lisusu likambo yango to abakundoli yango lisusu bolingo ezala na biso makasi mpo na nini bilaka ekoma mbangu to yangwana ye moko pe papa molio mosanto alobaki malamu alobi année ya pratique 2026, c'est-à-dire pratique ya bolingo ndenge pe pasteur de Gaulle alobi pratique ya bolingo tata molio mosanto ezali sous théorie na 2026 c'est fou bolingo yango emona na pratique poso mbula tuku sambo ekoki etokomi pe na 105 ans to bandi nde mokili mwasika ndenge komani na Apocalypse 21 verset 3-6 à 8 et maintenant tozali ko banda likamo ya sika et papa Diangenda alobaki yango clairement devise ya papa Diangenda ezani je m'aide en aidant les autres. Ngai nazali komisalisa na tango nasalisa kabandeko mosusu. Wana ezali devise ya papa Diangenda tata molio mosanto. Je m'aide en aidant les autres. Yangwana devise na je m'aide en aidant les autres. Il faut yebaka kolata pasi ya moninga. Tango biso tozalaki na Brazzaville na 5 mois na Brazzaville na papa mokonzi abule papa molio mosanto abimisaki likambo wana. Ekozala milongo mibale oyo à gauche oyo à droite akoloba tango nga nazalaki na mpasi est-ce que yosalisaki nga boyo basalisaki oyo balatisaki oyo bamelisaki bango bakeye na droite boyo bamelisaki ete basalisa bakeye na gauche nzemo wana mpe ezali koyeba bamama batata oyo ezali babele ya sika motu ya bebele ya kala ezalaki Nimérode. Yangwana batu bapanzanaki. Mais oyo ezali tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu. Et c'est ça qui fait la force de l'église kimbangiste. Banga kabiso église kimbangiste pour nini tozalaka na mokonzi be moko motu. Biso nyonso tu toyokaka mokonzi moko. Ekoki kozala te oyo alobi kuna oyo abeni kuna non, Nzambe est un Dieu d'ordre. Yangwana pe na bana en Israël alobaki na Moïse. Moïse, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce devant moi. Et Aaron na batu mususu balingai ko komite anisika Moïse Nzambe asiriki Nzambe ayebi mokonzi be moko oyo ye apesi lingenda na ye oyo azali na makambo nyonso toyokela ye botosa ye na tango na nkolo Yesu Nzambe pe apesaki déclaration wana oyo azali mwana na ngai ya bolingo na tieli ye motema boyokela ye na tango pe ya tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu kiangani likambo wana bobele ye tata molimo mosanto yende akosangisa yende akomema yende akokotisa biso na bilaka nyonso yangwana papa Simon Kimbangu kiangani azana mukumba wana soki biso toko tosa ye toko memya ye ezali bolingo
oyo asali dissident akotosaka ye te aza na bolingo te. Elembo emonanaka na ndenge wana moto nyonso atosaka papa Simon Kimbangu Kiangani te elingi kolobaki aza na bolingo te mpe alingaka mpe bandeko nyonso tute na kati ya Lingomba. Elembo ezali na esika wana papa nasilisi wana na kombo tata mwana molio Papa Saïsa aza na likambo. Merci Nkolo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Banganga nzambe oyo mibale bakei na littérature musika. Menga na pesa kaka exemple elekaki na centre d'accueil. Kaka na 6 ezalaki ya bolingo. Papa Diangenda atelemi tanga azwi maloba. Alobi bolingo bozo beta bolingo kaka bolingo ndenge ezalaki Paul na Jacques ba weleli likambo ya kondima. Paul alobi kondima, Jacques alobi kondima ngo soki ezangi misala. Papa Diangenda ye kolobela boy. Exemple alobi na monaka moto aza na motuka na ye. Azo tambolaka azo kende na centre d'accueil mais bandimi bazo landa baya centre d'accueil na Losambo mais motuka na yo eza polele mais ozo mema kaka yo moko soki yo moko na mulongani na yo na bana mais motuka eza polele. Papa Diangenda alobelaka yang alobi bato ya ndenge wana baza na bolingo te. Comment imaginez-vous que bandimi azo welela akende centre d'accueil akenda koyoka Losambo akenda koyoka mate mais yo mondimi ozo na motuka mais ozo lekana ka bandimi bazo tambola ka na makolo yo yi na motuka yo moko. Papa Diangenda alobaki boy alobi apesa ki exemple alobi na sepelaka na général Lisika. Papa Lisika za mokonzi munene ya l'État mais motuka na komona ko tondisa bato bayi na centre d'accueil. Et yo moto atambolaka na yo moko kaka na bana na yo oyi na centre d'accueil motuko lekani bandimi nzela. Papa Diangenda alobaki alobi okotuna mamokolo yango parce que bozwi wana ozwaki chance po tata nanga ye moto apesaki yango tata yango nde tata Simon Kimbangu Kiangani apesi yo bomengo apesi yo possibilité apesi yo komi chauffeur akomi me ozo tambola na motuka ya papa Simon Kimbangu Kiangani ozo leka na bato ozo tambola kaka bongo sima nango ye kobeta bolingo ange ezali esika nini aussi longtemps que bato mosusu bazo nyokpama osungi bango te. Nde yango nalingaki na compléter nde sika wana o papa Diangenda alobaka na centre d'accueil zaka mokolo ya dimanche papa na limbisanga na suki wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Toyoki Papa Saïsa. Merci batata pasteur bokuyi kofanda. Comme a été tata Nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu bango nyonso misato bazali na biso. Tango tobandaki lisolo o toza kobanga moi makasi sikatango tukubandika lisolo ale moi ebungi acheli biso ndira mvula kasi mvula pe betite wana bolingo tata Nzambe te. Koloba ete bango nyonso misato ya bule na nzela ya papa Simon Kimbangu Kiangani nenga zali kotinda biso ye braka tomboki neba pijo bakimi oyo emani nipende ya solo bango nyonso misato ya bule baza na biso pe tata Simon Kimbangu Kiangani aza na biso eza boye te tozala kaka bana boto si tosilisi bonkombo tata mwa pe tata molimo santo amen. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Oye, oye,
oyez, espoir du monde, Église universelle. Papa, oyez. Papa, oyez. Papa, oyez. Oyez, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Nkamba, oyez. Nkamba, oyez. Nkamba, oyez. Oyez, 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 Yerusalemu diampa, di kundanga, tata nzambi, fumu yisu, ye tata mwanda velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, mwanda velela, wazola, walembizola. Kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kake. Tika totonda madoba ya Nzambe na biso na kombo misato ya bule. O kombo ya tata. Mwana. Tata Molimo Santo. Sikawa tokomi na lokumu ya suka papa tosengi basirvena faki bokota. Merci. Vunda vana fulu kondo kwa nikuka. Ungi kuman. Sisumuka. Ting. Ukandama di. Mukunda lukunda ntimu. Ungi anziti sivatata rangis. Kulula mok. Tusamba. Tata Nzambi mfumoto Yesu Kristo, Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Pevian Longo Sadisi tukutondele. Lusiku dukusu tuveni. Voto zolana. Kadizola iko kufika ngambili ya masumu. Mubeto kibeni katulendi kileendako.
kansi kintu adi yengeye matulemba na beto lenda kakatulenda mo muzula kongedi yeto se mwana yetata mwanda velela ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi yongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda lukunda nti kulula muk Twende nukyambote